doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc 5 minutes avec César Ngadi. Yangonde Makambu, Yangonde cours, il y a éducation civique. Donc merci, il y a trop parce que surtout aux retour par rapport il y a ndingi bozo landila biso et pesa biso courage. Il y a royali boso na bino po na rosolo na bino na makambo amboka parce que c'est pas facile et puis na pesa ki bino garantie bobangate 5 minutes et kozalawana parce que biso tozo salango par conviction, pas par intérêt. Donc et le komogo il faut changer biso malobezate boyebi bato bazo changer maloba bakanisa gike Félix Antoine Tshisekedi des andenga kala oyembelié ou bien osali mission OK ba peso mbongo makambwana il faut botika yango ezali dans le passé. Donc osali masolo sala pona yo moko ko sala teke po ozo kanisa soko le parce que toyebisi bino politique à Félix Antoine Tshisekedi ezali marathon. Ezali marathon donc batu bako melapema bako lemba bako tika bafakwa bako kangama. Donc merci une fois de plus de votre fidélité. Lelo vraiment émission lelo to yé vraiment parce que eza pasina mawa méchant ko sakanate parce que école nabiso nationalité nabiso batu bakoma ko sakana nango. Nationalité ya mboka munene neti biso to monique batu bakoma ko sakana nango avec Kanambe mututu akoma lamuki lobi akomi congolais. Alamuki lobi akomi congolais. Mais ki congolais o etangwa kala wana ezalaki ndenge komi sigote parce que mutu amemi masolo o ezali Kanambe yango na monique tozo telema to sala recensement tango esalama to ko yeba banani na banani bazali ba congolais. Tozali lelo kolobela vraiment Natal qui dernièrement na gansi pe botala ki yango na Cluboriginal.net et pesinga mawa na passe na motema to mona mutu lokola Roubaix donc ministre ce qui y a décentralisation to ebité ce qui ministère wana esalaka nini ministère wana ba créer ki on a Kanambe pour ba kataka mboka na biso bateka yango donc Roubaix azali ko sala donc ce qui discours ce qui adresse na nation donc Joanna donc a oumela na mboka na biso mais bozoka ba ezolongwate donc ozomona ke ya koiko et puis morphologie na yesu ki botali au moni place ke nayi ko sala réunion na ba mboka mususu donc tant batala ke ka bakanisi ka ayepo na Rwanda batune mais yo vous êtes de quel pays? Oh Congo yo Congo donc soni na ma na motema parce que Félix Antoine Tshisekedi to boité mais batu wana neti ba Roubaix wana na présidence na yo bakoyi ko zalaka te jamais to boité akoyi ko zo nationalité totale ke bon ya botama na mboka na biso te azwa nationalité donc eza des cas ou bien par naturalisation ou bien par mariage donc ceux qui ozali na nationalité ozali congolais de souche te mais batu ko ba Roubaix wana baza batu moko ba poste mususu ba fonction mususu ba kokik jamais ko zwaka yango on a poto na France ko ke ne côté moko batu ni oza français to za nationalité yo mo ogi aso ne roloba te ko za roloba non moi je suis congolais mais oza na passeport français yo connaissez ba français il y a le choix mazalaka na ba français César Ngadi azalaka donc ils raté donc une nationalité batu mais oza considéré comme français, belge, américain, mais ma misala misusu ezali réservé pour na ba français de souche, ba américain de souche, ba belge de souche. Tala biso président neti Roubaix donc ministre de décentralisation donc ministre d'État. Est-ce que ba congolais pensa solo basili donc ezali passe na ma moteur parce que donc face à Joanna na elobilinaye donc à cause de congolais ata une nationalité donc il faut que to longolais botala kaka donc na tilbino stré boyoka ndengazo s'adresser na peuple congolais oye penza peuple congolais ben do bota na photo Félix na président na biso na sima donc bozomona izo saka contract bozomona donc jo oyo aza rwandais burundais ou bien azolo plan encore botala bino mo stré na tilbino. Chers compatriotes, les États membres de l'Union africaine célèbrent aujourd'hui, le 10 août 2020, la journée africaine de la décentralisation et du développement local, JADDL en sigle.
Cette journée a été instaurée par le 18e sommet de l'Union africaine en janvier 2012 à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local, CADEL en sigle, qui a été érigé en comité technique spécialisé de l'Union africaine en matière de la décentralisation et du développement local. La Conférence africaine de la décentralisation et du développement local est une instance continentale qui réunit les ministres africains en charge de la décentralisation et du développement local. La République démocratique du Congo est partie prenante de la décision du sommet de l'Union africaine instituant la journée africaine de la décentralisation et du développement local et de l'initiative de la CADEL y afférente. Notre pays est membre de l'Union africaine depuis sa création. La République démocratique du Congo, en la personne de son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc binomo boitolanda donc ils pas sinama na moteur nani ngo penza atakutwa donc en tout cas tolobi a une nationalité donc par naturalisation donc to boité mais ba poste mususu ba fonction mususu donc président na biso ba to ba koyi ko zalaka te parce que ça on dirait que biso to zangi bato be de bato yo ba boma biso ba sala biso ba makambo ma be donc ba koyi ko zalate donc bic rouge na ba makambo ko yasima bato ba ko bikate to bi peke ba ko bikate botela lobeli na esiko na tshela bino kanambe nazotshela bino kanambe boka siko elobeli na bango ezandengi moko donc baza bato côté moko do boka bino moko ndambu kanambe tangu abanda ki kala botela ndenga zoloba ba ndengi moko na rube quoi bino moko bolanda na bilili où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000 où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Donc, Bolandi, différence nini entre Rouberwa na Kanambe. Donc, c'est les oiseaux de même plumage. Donc, Batamboka Mokobo, tel Rena Bango et Silate. Kanambe, Goutata, a oumé la zoba cour accéléré, mais Hermo, mais il y a Rouberwa, Penzo, sentir Penza, donc Bangona Kanambe, donc Makambabo Penza, n'a vraiment le lot, l'émission 5 minutes, Tikalakanae, donc, poste Moussousou. Ils allaient réserver pour les Congolais de souche. Donc, va traiter bichoté des xénophobes. Donc, vous allez comme ça la xénophobie, mais ma cambo mususu bichoto monaka. Aux Français, oh, aux en passeport on a Français. Kendo guluka bamsa mususu penda, au senti penza que musala oh baropesa yote. Mais malgré tout, on a passeport français. Donc vraiment baroube wa oyo. Donc il faut bazonga batika mboka na biso. Donc barobika rate kalate tong bik rouge rubima baroube il faut ba pakata. Donc tozali ko marqué première pause na biso na kati ya émission oyo bobi que samedi 15 août, tozali ko yambela bino boyebi ke to yamba ba politicien, ba combattant. Cette fois-ci to yambeli bino Mama Kalanga o bolanda kae na 5 minutes na club original donc Mama Kalanga aiko solo na biso spiritualité o ezali na kati ya politique ya mboka na biso bomunike Félix Antoine Tshisekedi. Donc ceux qui nzambe te mais l'aime sous ba contre te côté parce que Félix Antoine Tshisekedi bo konjinaye ezali karaté que ya peuple. Donc ezali ya nzambe yangwana Mama Kalanga aye kosolola makambo politique na ndenge ya spiritualité. Donc samedi oyo le 15 à partir à 14h bozanga te boyana mituna na bino nyoso tu oyo bozalaka nango Mama Kalanga ako répondre bino bolanda oyo lobi nakati ya banda annonce. Après avoir reçu un bon nombre de politiciens et combattants résistants, cette fois-ci dans votre émission Rendez-vous des Patriotes, je reçois pour vous une évangéliste, pas des moindres, car il s'agit de Mama Kalanga pour nous parler de la spiritualité dans la politique, en particulier celle de la politique congolaise. Je serai avec vous le 15 août 2020
Je suis votre humble servante, la bouche autorisée de l'Éternel. Maman Kalanga vient de vous confirmer sa venue dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 15 août 2020 à partir de 14h. Nous sommes en train de se tracasser pour notre pays RDC, mais votre maman, je suis là. Un peu d'expérience que j'ai expérimenté pour notre pays dans la spiritualité et dans le physique. Parce que si vous n'êtes pas combattu dans le spirituel, dans le physique, vous ne serez jamais combattu. On est là, nous avons des problèmes qui nous tracassent pour notre pays RDC, pour nos vies. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur, grand prêtre César Ngadi. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Boyebi Bokonji. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton ezali kaka ya peuple te. Bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bokonzi ya Nzambe. Yangwana Mama Kalanga akoya wana ko expliquer biso ki bokonzi ya Nzambe ele kaka ndenge nini. Naza mama rabino na kanisi boyebi la lobaka moi moke, donc bon se préparer ba Congolais, que le Seigneur vous bénisse et comme ngonga oyo toyeba na mozido na physique pe na spirituel. Na ebike mokili mobimbe ezali kozela Mama Kalanga parce que bomonaki 5 minutes avec César Ngadi émission moko asalaki ya témoignage ya mwasi moko abengaki pona ko témoigner makambo elekaki ya mobali na ye po azwa pouvoir na Kisasa kuna, donc bato ebele ba mitunaki ba question ebele Mama Kalanga akozala wana pe pona ko répondre na ba question surtout ya concept ya émission na wana. Donc n'hésitez pas Bo poser ma question na bino na numéro zaliko défilé awa na se. Je vais parler d'un point pour notre pays, la spiritualité et puis la physique. Na moi expérience muke oyo Nzambe na bino atiakati nangai, la bouche autorisée de l'Éternel Jésus-Christ Seigneur. Donc bon hésiter te bo poser ma question na bino surtout bokozala na yango en direct na Mama Kalanga parce que ako répondre na mituna na bino surtout. Rendez-vous pris ce samedi 15 août à partir de 14h avec l'évangéliste Mama Kalanga pour parler de la spiritualité dans la politique en général et en particulier celle de la République démocratique du Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Préparez mes enfants, vous tous dans le monde, les Congolais. RDC, préparez vos questions. Je serai disponible pour vous répondre. Grand prêtre César Ngadi, que le Seigneur vous bénisse, papa. Le Congo sera sauvé. On s'en choix bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ndeka na Rabino ke Kanambe akozwa masolo na mbunchu penadikosi. Rendez-vous ce samedi 15 août 2020 à partir de 14h dans Rendez-vous de Patriotes. Donc binomo boitolanda, donc c'est samedi 15 à partir de 14h Mama Kalanga akozalawana pe bolanda ki émission oyo na salaki ya 5 minutes on a tchaki donc témoignage et ningisi mokili mobimba, donc bato belé ba comprendre ki concept ya Mama Kalanga te akoya pe wana ako expliquer batu ndenge émission na we ele kaka, donc ezalaka ba piège ka batu te obi batinda batu ba bengate. Donc samedi 15 à partir de 14h bozanga te ba mituna na bino nyo surtout boyebi ke Mama Kalanga za expérience makamba politique abandana era Mobutu. Donc après ayebi makambo aloba loba wana mais oyo ba révélation ko sala na spiritualité parce que Mama Kalanga bango to batiaka mabolongo na se po na Félix Antoine Tshisekedi. Donc bozanga te Mama Kalanga ako répondre na ba question na bino nyoso tout oyo boko poser. Donc tolobeli lelo makambo tozali ko lobeli zali makambo ya Ruberwa. Ruberwa, donc ba Congolais oyo ba koki ko assumer poste wana bazali ebele et puis ministère wana ministère intérieur ezali ministère de décentralisation wana penza esala kani musala nango ni musala nango ezali nini. Ruberwa vraiment ezali vraiment makambo ko kamwa penza Ruberwa bomo na penza na tiela biso esprit na suka penza oh tanga cette mission oh Nzambe abatela mboka na biso Congo Ruberwa Nzambe abatela mboka na biso Congo ya yo Congo wana yo, donc na souke pesinga kanda na mawa bino mo bolanda ndenge asukisaki adresse na population donc Nzamba batela mboka na biso Congo na biso yo Ruberwa, donc yo kombwane lobelo yo za congolais hein ato zo nationalité mais atala makambo bezo pesa bato ba méchant bino mo bolanda ndenge asukisaki adresse na donc pesa ngai kanda mo ko sakana te. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la journée africaine de la décentralisation, que Dieu bénisse notre nation.
Donc bino moko boito landa omoni ezo pesa bino na kanda na méchant parce que patriotisme o ba congolais ba komi nango ba moni ke bazu penza président o ya solo président penza oyo ya mwana mboka vraiment président ya mwana mboka botala penza to kosala ngo émission na lingi na la kisabino kaka parti moko botala penza ke président otozui azali président penza ya mwana mboka botala bino moko vitesse oyo azali ko yambela batu soki basenge audience bo mona ki rentrée scolaire bo mona ki rentrée scolaire tango salamaki maman moko a kangi président de la République banda parce que président de la République azali direct na batu maman wana azali syndicat ya enseignant a kangi ya bandi kosoa ne bota la président de la République ndenga telemi azali kosola na maman wana donc calmement donc humblement au quand ça présente maman na yebisi mbongo moko eko bien parce que 132 000 enseignants bazongi seli bango mbongo na bango bafuti bango ba retard na bango ya ba paye na bango oyo kanamba tikaki Félix Antoine Tshisekedi a futi bango na bi 132 000 enseignants mais ba journaliste musu pourquoi ba lobelate kaka bisonde mutu tozolo parce que so makambu ya esengo ba lobarate mama wana telemisi présent zo tourner siko ezani abi biso bonabo présent yebisi ezalaki donc avant-hier donc ayebisi bon mama lobby boya ayebisi mba moko batunaye lobby yango donc na lobby donc un jour après président de la République ayambi ba syndicaliste mama wana na ba syndicaliste mususu na ministre ya enseignement primaire et secondaire baye ba vandelima botala biso penzato en tout cas congolais pourquoi tozo c'est compliqué na tieli bino ba image botala bino moko présent akutani na mama wana donc un lundi mama wana ebisi makam présent le bilobi to yamba bino pas présent yambi bango na ministre habité moni makam susu mama donc ils alra boye incompréhension za to kutana nu to sola to eba ndenge to ça na tieli bino ba image bino moko botana na vitesse au président de la République azali ko yamba batu pour bomona ka ke président de la République a lingi mboka na ye ekende bien et puis azali na souci ya enseignant na ebisi bino 132 000 enseignants bazali na retard ya ba paye na bango Félix Antoine Tshisekedi a foutu bango ye moko ministre ya enseignement primaire et secondaire a confirmé yango bino moko bolanda. Il a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations. Comment ça se passe pour la veille? Ça se passe bien, le contrôle au niveau de la ville se passe bien. Les formations qui se disent concernant les nouvelles unités, ce sont les gens qui sont animés de mauvaise foi. Qui sont animés de mauvaise foi? Les gens qui sont en train de nous diaboliser, ils sont animés de mauvaise foi. Le travail s'est fait. Nous attendons qu'on puisse maintenant rendre ça effectif. Nous sommes en attente, mais elle commence à anticiper les intentions qui ne concernent pas les secours. Tolembi lolenge oyo seko par exemple gérer balakisi bapesa biso fichier ya ba NI biso pe totala toyeba balakisi yango bauti wapi seko balobi ata ministre alobi na kopesa te kasi tomoni 800 millions eye kalobi ministre aza politique bakokosa lisusu mpo aza ministre ya liboso te bakokosa ye esengeli toyebisa ye tosalisi tino tosengi démission ya directeur chef de service ya SECOP tosengi enquête nzambe apambola bino na gouvernement na yo olobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide compte rendu wana tolingai tosala marche tolobi te tokende koyoka po aza mokonzi mwaye tolarge na elongi eza te bongo tozonga toyebisa balakisi ke mokonzi alobi boye yango toza kosenga na yo po yo nde tata na bango pardon enquête wana oyo tosengi na gouvernement esalema nokinoki ezala indépendante na biso baenseignant na kati. Ok. Bolingi forme nini ya banqueteur wana? Banqueteur indépendant. Oui, c'est-à-dire banani. Bolingi nani ya yo? Bolingi yo gouvernement oluka bato na yo. Ok. Biso
Toya. Ok, Bino peut enseignant. Est-ce que vous avez un représentant à Bino? Ngai nde représentant na bango nyonso. Ok, bon, bozwa déjà ba coordonner na yo. Ok. 800 millions wana ekoki kobima te. Soki biso tolobi te. Yango enquête esalema mbango mpo ete ba-NI banyokwami. Na uti omona bato ya sekope awa. Est-ce que bosolola? Papa, déjà omoni oyo. Chaque mois nasalaka suivi ya paye. Soki nayeli yo badossier ya batata oyo nautali kabisa mokonzi. Tata 76 ans balongoli mosala. Tomonana, Oya Lobby, qui est là? C'est lui, le copain est là. Bon, prends les copains de la maman. Il y a qu'à Lobby na délégation na yo. Toto la nano. Na yo kalikambo bolingi. Et total la likambo ministre, ba ministre. Tovandi na ba onabino, toyoki o bolingi, tobengi pe bande kwa sekope totali. Po oebi parfois boyoka ninde ezangaka entre biso likola communication ezate. Donc tant mususu, tant boko solo la bo échanger d'information, ngana kolinga na za wana mona nde bozo échanger d'information. Total la biso nyonso soki makamezo ke bien. Ça va? Donc toza la tranquille, totiana nkoyina na liboso se bilinga te. Chose promise, chose due, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail ce mardi 11 août 2020 dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine avec le Sénécat et le SECO en présence du ministre de l'EPST Willy Bakonga et son adjoint Maître Didier Boudjimbou. Cela suite à la réaction de Madame Cécile Tshilombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, au sujet de mots qui rongent le secteur éducatif. C'était lors de la tournée de ce lundi 10 août 2020, lors de la relance de la reprise des activités scolaires et académiques le lundi dernier. Au menu, le paiement des nouvelles unités, la caisse de retraite, la mutuelle de santé des enseignants et la nébuleuse problématique du service de contrôle et paie des enseignants. Le président de la République met un point d'honneur à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie de l'enseignant, en payant, en réajustant le salaire des enseignants, en payant les non payés, ça 32 000 enseignants non payés. Ça montre clairement que le président de la République a toujours l'idée de valoriser la fonction enseignante. Puisque vous savez, les enfants, pour nous, c'est la pépinière, c'est la relève, n'est-ce pas, de demain, et qu'il est très important que cette jeunesse soit bien préparée. Cécile Tshilombo, secrétaire générale du SIECO, s'est dit satisfaite et déclare avoir obtenu gain de cause à l'issue des échanges avec le président de la République. Être reçu par le chef de l'État pour pouvoir poser directement le problème de l'enseignant était l'une des exigences des enseignants. Chaque fois que nous avons eu à intervenir dans des médias, nous avions exigé la réception du banc syndical et d'œuvres syndicales par le chef de l'État. Tout simplement puisque la classe enseignante est vieillissante, il faut que la caisse de retraite soit opérationnelle pour que cet enseignant se retrouve en repos, mais pas en repos de toujours, mais en repos où il va se dire que réellement j'ai travaillé et qu'aujourd'hui je suis considéré. À en croire Willy Bakonga, ministre de l'EPST, le gouvernement de la République ne va pas lésiner sur les moyens afin de sauver le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Donc, un jour après, ngana zoeb sabino kende ata na era ya Kanambe kende ko senga audience et pas ministre ka mokobo ezalaka oye penzo senga audience au komi kombo nao tango papier matili kolo ba pasoli bati ba kombo ya batuna bango oyo bango baningi bakota omona mutu ya beta 8 mois bayamba ina nte mais okele mso ayena makamba pa ya malamu na bino botuna ya le choix ma ye makambo wana. Ok, na ministère, ok, penso koti, olingo seng audience, ndenge normal. Okomi kombo na otangu papier audience et mati du kolo. Donc, ba pasoli bati ba kombo na bango ya batumususu do ba, ils n'ont rien à foutre yoli kamni no yeli. Donc, okoroya obeta ba 6 mois ba 8 mois ba yambaka ote. Mais bote la président de la République. Ba costé na maman wana donc maman wana azoka pe maman azoka ye calmement maman zoe ba temps ebelé ayoki albi maman to
préféré nga na bino to kutana yo linge za ndenge nga na lingi mbongo na soke bimi bona bon na moni to kutana lobby pe ba yambi mama wana botala président oyo aza na facilité ya koyamba bandeko na ye et puis azali komona penza ke ba monsieur ba professeur ba instituteur bazali batu moko bazoko former bana do bato babandolo bakaya école gratuite ko simba te bona bo siko bosuki wapi sikoyo bosuki wapi donc yango na tozali ko senga to enchaîner pour to ebisabino ke bato bazo sala musala malamu neti donc fret maritime tozali ko lakisabino ya Feli Mosengo donc ezali fret moko makamba zali ko sala on dirait ezali ONG ou bien association bo but non lucratif parce que ndeng bazali ko aider bana mboko yango tozali ko senga pe na bakonji ba aider fret maritime parce que bazali ko aider bana mboka bazali ko contribuer na avancement ya mboka na biso donc bolanda bino moko donc fret maritime el Feli Mosengo ndeng balobi na kata publicité et puis to kozonga la bino to expliquer eloko moko ya sika susu basali déjà na kata fret boye bake une première ozala na mbongo te boyebi batu boni basala ba camion batondisa biloko ba voiture batondisa biloko bazalaka na mbongo ya kotia na mai te mais siko avec fret Feli Mosengo makambo ane sili ozala na mbongo te omemi mutuka na yo omemi camion na yo kuna bosali ba papier atindi yango na kisasa et puis ako récupérer mbongo ne na kisasa bino moko bolanda bande annonce et restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti Holanda to kuta bilongo za figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les kabao to les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau la connexion conteneur yango eza en live mon en plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 route inverse facilité tu remarqué que na réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté massa opé car bien abundi a charger comme à l'Afrique massa na car a charger à 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo na fretant na conteneur tant a oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo bon et quand même bon et quand même sur les sili deuxième bord tindiga kaka donc caméra ils ont bougé parce que na likolo ya dépanné pas modération il y a aucun bord dans le monde donc bord ils ont kangama donc il y a aucun kangama sur les sili donc bord et kangama bord et kangami kitoko bon deuxième bord il y a aucun kangama tindiga ka ya mouvement tindiga deuxième bord ikangami à suivre donc bino mo boitolanda donc solution ezwami nazali ko senga bino ba numéro ezali ko défiler bo bengi fret maritime ya Feli Mosengo bo bengi de la part ya 5 minutes bo moni combien de batu ba gara ba voiture na balabala assurance sili bagara ba camion mbongo ya kotia na mai ezate voiture baye fourrière ezu yango ememi yango donc ba remorquer ba memi on a fourrière siko solution ezwami avec fret maritime Mosengo et silika wana te nazali ko lakisa bino susu suite ka po mona fret oyo ezali ko kamusanga on dirait ezali ONG ou bien association mondiale na lobi habite non lucratif donc bazo na bango mbongo te ok ezali coopération ezali business il faut avoir intérêt mais ndenge azali ko salisa bana mboka botala nazali ko loba na bino bato bazali na ba beki ba chaise roulante po na ba handicapé
na makambo nyonso tu etali ke eko ede mboka bokei kuna akofrete yango ofele na yebisi bino ofele bokofuta mbongo te botala suite ba image oyo ndengi Feli Mosengo azali ko expliquer makambo azali ko sala po na fret maritime na ye ezali makambo yako kamwa donc yango na sengi na bino vraiment mutu yako aider et puis mutu yako zo ba contact yeyo Feli tozana ombalia na ombali tote monoto la sema Feli o ezani ou électrogène ezana combien 12 cylindres ça na 12 cylindres na Congo ba rosa na mitini bon 12 cylindres et le contenant groupe électrogène est dynamo donc dynamo est capable d'alimenter cité mon malroi matete au belingwa oh neti bandal bo lingwala bandal donc il repère sa bandal les amoké tingengel pour monter na oiseau luka courezo na kisasa et loko yo ce que commis et alimenter courant 12 café 12 cylindres doit alimenter alimenter bandal mobile si qu'on n'est pas besoin qu'il n'y a et donc une RDC mon Dieu donc bonne chose bah Congolais bazana très important le roi toi moi difficulté courant Feli qui tu en a monné il y a pas beau solo il y a pas tu a pas handicapé ou coach biso qui tu ça je les aime qui tu es en nous avons facilité bande de la sur la handicap pour pas si on a posé na mutu no bazali na problème handicap na famille donc to facilité qui tu oyo so mutu na problème handicap aye na mo fele ki to différent ti na ndako ils ont la place donc et là qui tu au besoin mona ceux qui ont des famille camarades moninga amis et connaissances pour ça handicapé Feli Mosengo lobi na bino boyana ils a offert ou bien kaka comme gratuit on va les abongo donc toujours continuer la série continue toujours continuer hein? Toujours continuer toute la semaine toujours dans le conteneur moko waouh tous les vendredis toujours dans le conteneur vendredi samedi dimanche conteneur iki toujours un bateau direct 3 semaines bateau Kani Matadi Ali Sala ya yonanto Ali Sala nanto tozela yona le comité au vide azana carton te Junior Wendo tozela yo ya yona no yete merci Bilmo Botolanda donc ezali likambo ko kamwa donc vraiment fret maritime autosengi même na ba congé au balanda rabiso il faut vraiment ba aider na niveau ki sasa ba aider moi na mobali au Feli Mosengo parce que makambo azo sala et sala mananu te ozana mbongo te OK opesi camion opesi voiture na yo ba sali ba papier nyoso ke kuna oteki après a récupérer mbongo sima et puis tala ba makambo oyo po na bandicapé po na ba makambo susu oyo pesi yango okofuta te makambo o nanu e salema te donc vraiment nazali ko senga na ba continuer surtout ba aider moi na mobile parce que nazali ko sala makambo moko penza ya kitoko mingi donc tozali ko beta sete parce que lelo to vandeli makambo a rubewa to monaki ke apportaki ba to plainte parce que to komi na état de droit donc azali na droit na ye ceux qui va finir à porter plainte. Biso to fingi te toza ko lo ba vérité parce que a pe ba tu ebele baza ba français, ba belge, ba anglais, ba allemand mais na makamu susu okogugo yate ba kotika ngo po na ba français de souche. Biso tozo finga été mais tozo lo ba vérité donc morphologie na elobeli oyo ezali ba congolais te donc so bazali ko keniko représenter biso quelque part ezani tu soni po na biso donc tozo lo ba vérité parce que vraiment toute vérité n'est pas bonne à dire mais tozali ko lo ba vérité parce que makamusu il faut que lo ba to kotika boté ministre il y a décentralisé et puis ministère on est ça la rani donc bato boyi bakoyi kozala te parce que ba congolais bazali o bako sala makambo et puis mutu aboya ko sala azo sala na bureau ou bien azo sala makambo privé mais akoyi ko représenter mboka na biso te tala face na ekaka tala ka face na ndenge zali donc akoyi ko représenter mboka na biso te parce que ba okamba o maka do bina ba réunion nde bato baza songi so bato bon kongo mutu ngo elonga bopene le beza sa congolais au moment la bazo 50 biso donc makambo les aki na l'air à Kanambe mais na l'air à Félix Antoine Tshisekedi donc makambo boy ekoyi ko sala maté donc tozali sous ko marquer une courte pause boyebi que la famille Kleboa originale ne cesse de s'agrandir aujourd'hui Moutasika donc un grand professionnel journaliste et vraiment attitré professionnel donc aye ko rejoindre biso po na Robak Sakaka makamba musala donc na kombo ya
Jerry Mukuna, donc Jerry Mukuna, un vrai professionnel du métier, a rejoindre donc Clébois Original, donc Aoye Namasolo Sika, donc émission na combo au son de la trompette. Donc il y a Zoyamba, Basal Nanzambe, Azoyamba, donc tout ce qui est très Namakambu, il y a religion Namakambu ko Sambela parce que il y a Zana Katia Masolo, donc vraiment Jerry Mukuna, bienvenue na Katia famille Clébois Original, donc Totikibino, Bolanda, bande annonce nae Asalaki à ces sujets. Quelque chose se prépare. Bientôt sur Clébois Original. Votre émission au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Une émission socio-religieuse. Quelque chose se prépare. Ma solo ego bête, ma solo ego lobama. Na au son de la trompette. Tout le bébé mingi. Et compétent au péto sans la peine zambé. A CP là. A Ibaki. A Violaki. Sex type. Atiki église na maboko ya mona na eto ya famille na e nyonso ekoleka na kati maso na bino na au son de la trompette avec Jerry Mukuna sur Clébois Original. Simultanément sur As Media Congo, vous suivez votre émission au son de la trompette, une émission socio-religieuse, une émission pour vous, une émission taillée sur mesure. On va élever le Seigneur. On va connaître toutes les vérités cachées avec Jerry Mukuna. Toko sanzo la nzambe, toko sanzo la Yahweh. Po to betaka masolo ka ebele belete. Mais ensemble pe to betaka yango. Yango to bongama. Biso ba internet to bongama. Kalate, kalate, bomo na masolo. Kalate, ba roleka leka ba défilé, ba musicien chrétien, ba pasteur, ba roleka. Vous saurez tout ce qui est caché. Tout ce qui n'a jamais été dit. Oh, nous sommes au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Mbappé robeta CTT, robeta kaka, ti mukolo, okubongwana. Soko sepelite, kimakaka, mais Rolando kaka. Yambaloyo, fungola ne matoi. Yambaloyo ko, fungola ne motema. Yambaloyo, yokape, yokape. Fungola ne matoi, oyoka. Na au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Yoka Masolo. Tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi. Pendant très longtemps. Alors très longtemps. À bientôt. Donc binomo bolandi Jerry Mukuna donc boyambaye na esengonyo surtout parce que à kosepilisa bino azali professionnel au penza ya kata makila donc vraiment bienvenue à Jerry Mukuna. Donc sikoyo avant to sukisa tozali ko beta c'était na recensement omoni ba tout le kola ba rubewa donc na ba recensement les mbelele muzu ke bazate ba rubewa recensement tozali déjà au sepla parce que message na biso comme ndenge komaka recensement ko salama to lobite ke ko salama té avant 2023 et ko salama président na biso aza dictateur était président na biso aza tricheur était donc et ko salama avant ba élection mais soki et salamité boyeba ke élection 2023 et poussani. Et Poussani, parce que les soins 2023 ont été sans recensement, mais tout est et Kosalima. Donc vraiment, et puis, donc Makambu, il y a monnaie na biso. Monnaie na biso, il faut vraiment, il faut réformer Salima. Réformer monétaire parce que monnaie oyo, ils allaient sous monétaire. Donc ils allaient natinate, ils ont valeur mon côté Félix Antoine, c'est ce que des fois il y a n'engaye na Makambu Sika, il faut monnaie payer à Sika. Il a la puissance, il y a un représentant de la République. Donc vraiment, monnaie oyo il faut changer mais monnaie oyo ezali ya valeur té ezali na tina mon côté kanamba silisa mbongo na biso valeur ezali na valeur té ndenge kaka donc peuple congolais asuka ki azali na valeur té mboko na biso ezali na valeur té kanamba bebisi mbongo donc Félix il faut ya na masola sika donc vraiment monnaie oyo il faut échanger tout ça monnaie moko penza yo ezala na valeur donc vraiment to ndenge ku to bosana donc avis de recherche ti suro bo monique donc Shadak azomona na té Shadak azomona na te donc eloko zo comme ça biso bato babandoi ko kima ko kimisa batu ko bombisa batu donc Shadak bozo ebule penza ke Shadak wazaki candidat na élection présidentielle dauphin ya Kanambe Shadak tout la musa zaza Shadak tokokangayo parce que bimité moko ba no kangé na ferme Shadak obimité donc tokoya ba kotalati na pesi bino bulboko nota na cave ya PPRD dolem susu a bomba ni kuna na se mais Shadak bima to komi omoni bino tout boyebaki ndenge justice ça la raté boyebaki ba bolo côté boyebaki ko samba te yango na bozali ka muta tumbolio allez OK o salie makamuta tumbolo que obomi makamu Shadak to sengi na yo bima
bima o asime makambo salaki Shadari ezali état de droit la cité que ceux qui bakangio bakosambisa ote ceux qui salaki ndo côté okobima donc avis de recherche mutormone la biso ata Shadari na toilette akangela biso photo vraiment tozali na besoin dia comment na Shadari abima aya ko se présenter na justice parce que état de droit ezali de deux côtés ozali criminel bakangio ozali criminel te batikio ozali fakwa bakangio oza fakwa te batikio ezali ka les deux côtés quand ça te ka ke so bakangio okay ceux qui bakangio oyebino makamute ovani no tranquille donc vraiment eloko tongo beta c'était ezali yango wana donc lelo vraiment tolobi ke ba poste mususu surtout au ministre au banini donc un jour so to vanda ka bato ko ba robe au ma après abimi premier ministre mais tobi ke osala mateza ki na air ya Kanambe mais siko avec Félix Antoine Tshisekedi masolo wana iko zalate donc moi na mboka la tête du pays priorité na ba na mboka to boité azana nationalité né congolaise to boité azuango par naturalisation mais ba poste mususu na ba fonction mususu donc il faut que tika yango na banamboka de souche donc to comme na suka ya émission na biso ndenge na web sarabino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire boyika so na comme na suka émission donc base yango nde makambo base na tika yango te na robanda lelo na Rodrigue Njolo azali patriote munene donc wazaki kala na Brésil à côté États-Unis au batutangu ba kweki na ba maya atindele biso ba image ya zo chance kwa zali na États-Unis na famille mobimba tozali ko pesa mbote tilelo pas akar na kati ya groupe na biso donc vraiment Rodrigue Njolo, merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec ces engagements Pesambote toujours aux États-Unis d'Amérique na Richard Mbouloukou na moi sinaye ma Caroline donc merci à trop na fidélité na bino donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité donc toké na Katia Tunis pour na kopesa donc la petite sœur propre donc Linda Pemba merci à trop na nyo surtout au Salara pour na 5 minutes avec ces engagements toké awa na Katia Créteil na région parisienne pour na kopesa Fifi Filofari à l'homme à la Mercedes très propre donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec ces arangadi boebike to katisi nangambu to sauter la Manche donc to keina kati kuna na London City pour na repesa José Kano ki kakamene José Kano aya le lazo le ayo mabe a lobiki Mikolozo benga été donc José Kano ki kakamene donc merci à trop na fidélité nous maître Wera Mukuna merci à trop na fidélité nous maître Raja Moule merci na fidélité nous donc vraiment tozali ko se plana bato nyoso tout balanda repu nazali ko profiter pour na ko pesa bon rétablissement na maître Njoube le maréchal na monaki donc a publié qui azali l'hôpital donc vraiment basala qui est vraiment opération moko na kanisi yani batali mais ba checker ba monique malade vraiment ils amakasité c'est bon. Donc maître Njoube yebara qui vraiment tous allez na simana au robo santé on a appelé donc vraiment petit frère propre et à quartier donc maître Njoube les maréchal merci à trop donc nanyo surtout au salara na 5 minutes avec César Ngadi donc na repesa pembote na triple action Zakoto merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na Rosugisa na petit nanga Eric Londolé donc l'homme à la taille d'Obama petit nanga Eric Londolé vraiment petit nanga na bosanga lisoloté à Jésus donc pembe na micro-ondes donc ezali somo na masolo donc petit nanga Eric Londolé merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe mikolo komia kotangazo la la lisusu biente kanamba comme ola la mutu na sema kolo likolo donc Kanambe akozwa masolo na mbutu pena dikosi. À très bientôt.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu